Saratola TV. So babi bazu pena scène pena ko jouer pena bon. Si la portée ni na kitira Congo, si la memini. Les abakou. Ah? Saratola TV. Ko yebe si la pa banda ko sambela kuna sko bato ba sambela na bostra babenga bango ba abakouk. Par rapport à ses prières. Nesi la zwa kombo na luka sambela kuna. Donc akopia ko ayi ba fan pe a bostra. Ah OK. Abenga ba fan na ba abakouk. Oh mais azwa na Bible était. Na bostra. Ah, na bostra. Saratola TV. Azwa ba trophée nyonso yemoko. Et après, dans ma source d'information, il se dit que il paraît Nzondinga Award Isaiah Ketia Olangi. Yesu! Associé na moi na RTG. Il paraît. On ne confirme pas, mais il paraît parce que année au 4e édition salamité parce que tu vas découvrir Jewana. Baboy côté. Voilà pourquoi Ketia Olangi lokaza master ya si la batanga na ye a favoriser mutuna ya pesa ye 5 trophées na mbala moko na soirée moko. Ah, Sir Ketia Olangi. Kuna ba aussi ba ozwate. Sir Ketia. Sir Ketia na yo. Saratola TV. Ngam na tinda ki ba bakuku ba kene ko finga na ba commentaire. Ngate? Ba bakuku te mboki ko finga kuna na ba commentaire et pas Gomez. Na tinda ibi. Bino moko. Ok, tela ba commentaire pas Gomez. Saratola TV. Déjà Nzondinga Award na soirée moko. Si la joie 6 à 7 trophées moko. Bah 5, si je me rappelle pas. C'est impossible. Oh, impossible comment elle a mérité. Toyoka te tata, Toyoka. Na meilleur réalisateur. Réalisateur ne oa yibara générique nanga. Saratola TV. Ba loko mususu mérita ki angote. Soko zakata moko mi balé, mi satu mine ba pesi pe belvi, moko ba pesi dinana et qui partager. On allait comprendre. Mais ba tu vas comprendre que Nzondinga Award et ça na 2 personnes moko ba tu ba créer. Ba master na ba master. Donc eza lokola lisanga ya ba master. Ya ba master. OK. Ba favoriser ka mutu na bango. Okay. Ba soki e ba Nzondinga ba trophée Nzondinga et puis les purs c'est non certifié. Saratola TV. Tala. Bato bino bomona grave wana. Yana bato musu ba leki bango. Jalousie bino bo lukela nga euro. Nga futa nda kwa $600. Ah. Saratola. Et puis anda kwa ba massa nga place à futela. Aïe. Dans son émission que nana tout. Mais naza nga na tante au salarano na sila. Nana Saroyo. Saratola TV. La chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les abonnés de Saratola Télévision, soyez les bienvenus. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa Moussala et Benginga Lisusu. Cette émission, comme on a le code de bonne conduite, émission ezali na momesano. Yakosa la bino Moussala obino bolingaka mingi. Bandeko, l'air est grave. L'air est grave, c'est que comme air vérité et comme kobima, l'air ya vérité koki ngonga ebeti, c'est-à-dire awa ezali les comédiens nyonso boya bofanda. Boya naloba o ndeko nanga chanteur oyo ayemba bana Congo to simba na maboko Congo elonga. Donc c'est-à-dire que boya to simba na nanu maboko to lutter contre les antivaleurs oyo pour que to faire avancer secteur ya makambu oyo ya malamu. Lelo to kobetela bino masolo ya somo ya kafu parce que mama solo ya ba trophée. Origine ya ba trophée. Mais je suis surpris hein. Nzoka pete Sarah bena balanda kaye makamdo to loba awako eko makako hein eko maka oui si. Eko maka en tout cas le meilleur fan le meilleur abonné annonce ekozala molaité ekozala ka mukuse mais j'informe na ba nyonso ya mboka ya mokili mobimba je suis tellement fier de vous je suis tellement très heureux de savoir que
Mon âme n'est pas partie. Bazoko consommer ango na ndenge esengeli. Un film ce qui ezoko talema ba yebango à partir ya ba commentaire ba effet nango sur terrain et puis na nombre ya ba vu oyo ezali par rapport ya ba épisode. Mon âme n'est pas partie, beaucoup de personnes va autoubé là. Mon âme n'est pas partie, beaucoup de personnes vont continuer à bénéficier dans ya film wana. Encore une fois, Nzambe azwa lokumu pe Nzambe apesa lisusu mama oyo mokolo film wana na kumbu ya Belvi Kondi ba Longonia apesa sous vision et belé, mon âme n'est pas partie. Et lorsque vous avez sa confiance na mon âme n'est pas partie, bandeko balandi na sengi bino lisusu car la confiance au bozo pesa pour mon âme n'est pas partie, vous pesa sous confiance na film au moni na kanisi ingénieur Josué a tiele biso photo na mopanzi wana ezali affiche o ezo ko annoncer juste après mon âme n'est pas partie bokozwa film kitoko oyo na kombo ya Mia Madre. En tout cas, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais nazo luka moyena yeba Mia Madre eliko lobanine ezali na munoko nini makamunini ezana kat. Le meilleur fan, le meilleur abonné, il est temps bo la moussa, bo baksa ba like na bino pour que vidéo oyo etambola malamu. Président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, Fatou Dukonti, Makia Lakumba, Tata Poe Fapekato, Jenny Beta Industriel, Sol Mbemba, Maman Bijoun Ketani, encore une fois, le respect, maman. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga, Maman Deborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary, Maman Yvette Mbangu, Maman Emily Setimainga, moi c'est Nzambe, la patronne, il y a ONG Vida. Un grand merci aussi à Berthe Kondembongo propre. L'infirmier clinicien depuis Montréal wana Nzambe azala na bino boyende to banda émission na biso avec maman Sarah Tola, maman Mapasa bébé Kapinga depuis Canada na Montréal, anniversaire réseau continuer Nzambe abatela la bino. Ingénieur Josué to pesa non maman Sarah Mbote to banda émission maman Sarah Mbote talinga la pa Mbote na bande nyonso ba olanda biso partout dans le monde. Très bien. Yabino angwana. Bonne santé. Kitoko trop. Lelo ozongeli ndenge ya ba musulman Ramadan c'est la kit. Ramadan c'est la kit. Na sona la tiboye. Ils appellent na moi bilembo nango. Ah OK. Ramadan vidé. Mais biso za ba chrétien. Biso prière ils ara sans cesse. Donc Ramadan ko vidé. Na roza appelle na prière na mo bope na sala. Donc voilà, Ramadan pour les musulmans, malheureusement, on a un chrétien. Voilà, mais la santé d'abord de Sarato là, sur le plan professionnel, les autres qui sont santé est bien, sur le plan professionnel, comme pays qui est bien. Moi, si moi, je suis et puis si on est alors, Sarah nalinga ko mingi ya oza mwana mayele oza mwasi kitoko nzamba sa élevé atomboli yo nalinga ko mingi tango sala ba émission ba histoire vraie on dirait atala ngo nalinga ko mingi tango yela ka biso ba formation ezaka malamu tango zo édifier biso ndiye batalaka en tout cas makambo asila oyo ezapna na niveau na yote et bon ça na niveau banane. Est-ce que les journalistes a les niveaux? Les journalistes n'ont pas de niveau. Oui. Viens à biso solo na politique Israël mutombo na PC mbote. Ndenga yamba manike na niveau koleka mutombo. Jamais. Quel niveau? Nako yamba shege, nako yamba mutu ko bato wana to ngana yamba wana to na olobela ba sujet na ba onde baleki na niveau. Non. Wana ayekoluka Mathieu. C'est boyebité ba boyebe importance pas musala te ayende oyebisanga par rapport donc na lobela dossier o ezoleka na communauté te kambasi la te parce que mamanga na lobezo beta tout encore na ningisa ikuna babi émission kotiti kingakati Zaire za koningana. Voilà, bandeko balandi boende to bande émission na biso na kanisi ba comédien nyonso déjà si bayaki na pesi mbote na famille libota mobimba. Babiso to amakasi tadi. So moni lelo batu ba vivre penda boye pona mama ni mama. Mais babiso sko to vivre sa mama ni mama. C'est que toi danger. Ya mo fona be na bibeta tolo na danger. Oui, na danger makasi parce que ebelende baza wana po mukile babango. Po batu bacha bango ka il fallait mpepemo Très bien. Sarah, aujourd'hui, il y a la guerre dans les réseaux sociaux.
parmi les gens qu'on accuse na kati ya bitumba wana, tu en fais partie. Sarah moto apelisi moto oyo to bananano na ebandeli nano ya makambo oyo Sarah. Balobi yo moto bandaki soki makambo wana eyaka na place publique te mbele o nyonso ezali te. Ngam na tinda ki ba bakuku ba kende ko finga na ba commentaire. Ngate? Ba bakuku te mboki ko finga kuna na ba commentaire et pas Gomez. Na na tinda ibi. Bino moko boki etala ba commentaire pas Gomez. Ba commentaire wana premier tour Gomez azako lelake Walter Wanga za manager nanga. Azotala ne YouTube eza na téléphone nanga. Ndenge peza na téléphone na donc azotala mahamnyo stezo lekana azosalara ba traduction azotindela ranga. Très bien. Toye to balancer ba audio pour que bandeko basani batika. Batika. Ba maximiser kindoki na motema mabe. Et comme Pro Max. Pro Max. Ba komi skoko koko masusu na ba privé. Skobiso bandi yango erni. Do bango moko bato babandaka makambo na bango ale na suka baluki lokola so bamoni ke e komo ya grave mutu nyonso atimbelele bakomi koluka kosokola maboko, c'est ça? Ouais, normalement. Bango monde babandaki yango. Biso salika musala. Très bien. Comme ça message. Très bien. Mais aujourd'hui aussi Sarato là, il s'est dit beaucoup de choses. Nous avons vu le message nano, commentaire na yo par rapport à message ya maman na biso si là et pas ya des abakouk oyo. Tout le monde bazo déplorer comportement na bango. Nous savons tous que zali maman si la mutu doit tinda bango te, mais bazali ba fan na ye tout le bango bongo. S'il vous plaît, tikanga nga nazo déformer information te nazo tuna question nanga. Ce qui yo moni que question wana ezali bongo te oko yanola par rapport ya niveau pe na mesure na yo maman. Kasi te ta dit yango na lobby ngai. Nous savons que maman si la atinda ka bango te, mais bango bazali batu oyo ba soutenaka maman si la guerre moko ezoko tambola vraiment ici il faut tout lo bezali campagne ya destruction mission nango ezali suicide na ngambu ya les abaku contre bandeko na bango ya ba colonel. Mais si la comme anti valeur na kati ya communauté a créé ba criminel a créé na ba bandit a créé ben censé azo détruire ba vie à batu. Si la commis ko détruire ba vie à batu parce que so yo ki maman mukola zolo ba ke ngane na zawa to sangisa ba 50 poto luka ba information à Irsil. Ya crime mobimba planification wana. Ouais, crime. Après ko luka ba information à Irsil. So ba moni ke wana ezo simba te ba okota sus to sangisa to tinda batu ba beta Irsil. Et comment tina niveau wana. Mais yo ki écoute côté kuna musique bo audio o maman abenga ki e pas ese azolo ba bien écoute mutu lokola Serge akotika la koyo kele mawate. Donc, ça confirme que Mtatinda Bango. Preuve année, a toujours derrière Batouana. Sorotinda Bango, te mon pexa Bango, te point. Mais à ça, il communique, il y a une question des Alaki. Pour les encourager, félicitations pour le travail. Au Bozo Kosala, les Abakouk. Pour les soutiens. Merci pour le soutien. Donc, à reconnaître Moussalo, Babakouk, Basaleli. Et puis, ça qui juste après. Audio ya nani Sherika Kobima. Donc maman wana nda félicitations wana mingi eza ya maman wana. Ouais ba matie ba grade. Ouais. Donc azo reconnaître au moins que ba bakuku ba osala musala. Ba pour pouvoir yete si la wana ba bona malonga to combien ta 500,000 te. Nadina na lekio batu ba nga ba comparer Nadina na mais Nadina na alekio même na stabilité là ici kotambo na Jeep te. La stabilité là ici, vous allez poser. Dina na poser. Or ça la makamna eto omona na misu. Dina na sangisa mbongo te ki ba fan ba sangisi sala film. Et où t'as na poche. Donc même 500,000 abonnés ka o kokate. Aïda pe kuta lekio. Aïda. Aïda za 4e hein. Oui, Aïda. Aïda, à cause entre 4e ou 5e. Après, maman. Bakou, quand on a wana que. Bazé belé. Bazé belé, te. Soy Bakou, on remercie pour la. Aïda, 3e, non. J'ai là. Coco Makuna tête aux avancé na. Aïda, na babonné belé. Allez-y, oui.
On se comprend. Donc, ceux qui les lots, on remercie Abakouk. Dossier sur les canaux communauté Abakouk, ça la scandale, les dossiers à Pichanga. Donc, on doit reconnaître que Moussalo pesa qui Abakouk, ça la sali et puis réussir. Yango et pour remercier bango parce que déjà la vie na YouTube Abakouk atala côté on a vie à malongate. Oui, ça il faut qu'on se le dise. Ba vie à malongate ba film non monsieur ça na ba 2 semaines 3 semaines 150 000 vie ezate. Na ebite skoyo yami balé ba bono ozana ngote. Abakouk kango aya kotala o sur quel plan a soutenir kona sur le plan mafinga, sur le plan commentaire ou sur le plan à coproduire artiste à quel possible. Sur le plan Kofingande, ils sont forts. Ça, il faut qu'on se le dise. Voilà. Voilà. Ça, c'est le premier. Deuxième, c'est maman Ursule Péchanga. Ursule, là, on a fan. Comment va fan Ursule? Bamo Péchalov. Ndé na yo kaka. Oso mona bango place mongo boy bakanga mi biso ba fan Ursule. Na noté ata na émission. Star yango wana. Monique Star. Yango wana. Moninga Sarah. Na te o na sala ba coréen. Na sala ba chihuahua te. Oh ba indien. Nzambe na ngai. Na ba indien. Ba coréen. Na pe na ba nzoi te. Na pe na ben sensé te ba pitbull bazate. Na kanga na ba meilleur fan nanga bazara pe belete. Na ba président bébé nanga ba maman Nathalie ba belete. Siko na ndambo na sana bango wana mena célèbre. Au moins, on a les cas qui n'ont pas Vincent. Oh, j'allais même te féliciter pour ton émission. Tu as bien parlé. Tu as bien parlé. Commentaire. Tout le monde, même par commentaire, il y a Gofinga, Bazaka, Bato, Bisoto, Ebi, Kebafinga. Mais na 100% moins, 95% ce sont des personnes au Bazo félicité. Azalaka, il faut la communauté, na linga, batuna, fan, il faut frapper ta bato. Tilibanda. Tilibanda, na ba fan. Banation Mususu. Omoni il faut zarana bafana banguna na obayaka kokengidila. Ndenge ba Abakouk bakengidila ba film à Belleville parce que Belleville benda comme filmer. Donc baza bana bango ba Abakouk. Mais tellement on a pensé à la film qui toko ezole kana na bela. Mon âme n'est pas partie. Mon âme n'est pas partie. Tout le monde en parle. Bazo kengidila. Ka po ba l'acception te que o abona Abakouk. So elaxara. Pour abonner, ba vie aussi la nani Belleville betaka. Na ba Abakouk ba nankati. Et puis Sarah, pardon, na signaler pardon na zotika ozo continuer maman. J'aimerais signaler quelque chose dans la famille Libota. Il y a un compte, il y a une personne oyo azo finga batu. Azo tambola a commis je suis Belleville famille Libota. Compte wana ezo kenda ko finga batu. Na kombo ya famille Libota. Donc to repérer yango ezali famille Libota te ezali moko ya batwana bambua oyo ba mesani ko sala mabe. Donc tozo continuer ko landa yango. Alors famille Libota botika porte ata moko te, botika porte ata fenêtre moko te et pas ya batu o po baluka moyen kazaka na bango ya mabe balata balati s'appelle Susubino famille Libota. Totalement, vous allez motiver yaya. Je sais que vous êtes des personnes na ba conscience nabino. Nangambu pe ya bande konabiso ya les Abakouk, des personnes conscientes baza. Mais baza nde mukie, bazo ko dominer te sur ma be oyo eza kati na bango. Compte wana biso nyonso tozo landelango malé mais jour to ko zoyer. Toko étaler. Merci beaucoup maman. Oko continue. En fait, star azara pona ba fan na été star faut za pona ba tout. Très bien. Star. Très bien. Ya le kwa ngana ba coréen te, ba indien ba ate. Borande bomanga ba coréen. Coréen ate, indien ate. Mais ba boné na ba mata chaque jour. Ouais. Non matala nga ba boné. Mais muto azana ba coréen na ba indien na ba chihuahua. Azo koka ko matate. Skoyo tout nanga sko ba boné wana ba servir ye na nini. Bon servir ye na nini les Abakouk. Pour maman si la aza 7e après nani siko les Abakouk wana non déjà eza kombo ba fan na ete eza kombo iba na Bostra. Pour yemo ensemble na Bostra. Tellement ça ina besoin iba et puis bazana baba maman Bostra ben censé na l'église ngo lora ba Bostra penza en tout cas que Dieu me pardonne mais nzamba zate. Te mais oyebi na Bostra. Eza bango kaka te maman. Te tout nangani au moins na Bostra. So ba na prière kota. Au moins ba commentaire ba femme insensée wana nyonso au moins ba compte na bango kuna.
Nzambe bazosambela. Ebite basambela Nzambe nini? Ah, Nzambe wani le monde touche à sa fin. Pasteur wana bateyaka bango. Na ebite so bateyaka bango hein. Mais wana eza kosalela koluka kobebisa image ya église ya bato ezali propre. Sila pa banda kosambela kuna siko bato basambelaka na bostra babenga bango ba Abakouk. Par rapport à ses prières. Nde sila zwa kombo wana luka sambelaka kuna. Donc akopia ayi baba fan pe ya bostra. Ah ok. Bengaka abenga ba fan na ba Abakouk. Oh mais azwa na Bible te. Na bostra. Ah, na bostra. Ba Abakouk musala bazosala na Bible. Ba Abakouk ne basala yango te. Bazaki ka pona prier. Yango wana moni bostra epesa ba abonné na ekombo ya ba Abakouk po bazara wana pour prier pour intercéder. Ouais, c'est ça. Ba Abakouk oyo baza ba insensé, batanga te, basambelaka te na kati na bango keto sur keto. Mais moi aussi ce qui m'étonne c'est ça Sarah, parce que lorsque les Abakouk bazo kobelela que nous sommes le plus populaires pendant que maman Sila na utotala suko aza 7e après Aïda, s'il vous plaît. Na ebisoka ba coréen. Ba lo bakyo la seule youtubeuse azara na ba fan, elle a combien d'abonnés? Wa kutosina bosana. Kapa tu na ebite so azara ta na groupe ba fan nenga na azara ta na azala ngote. Kapa chana combien d'abonnés? Ba 100 000 et quelques. Ngama kamo ya ba chinois na mutu el traversal soute pokuna na mona eloko yo lobela. Parce que les Chinois travaillent. Les Chinois bossent dur, hein. Voilà. Biso tozi moi grâce au fana bamboka na. Personne à respecter parce que ba travailler. Ba kanata ya reporter ba toana. Voilà, bango ba coréen, na ba indien, ba india. Donc au moment que star électricité fausse à la so aux ana batumo ba soutenir ka ya ba insensé. No mimoni ki oza star. Niki pazara na batu baza soutenir yelelo asuka. Nanzela. Merci. Mais Sarah, ça aussi, il faut que tu me kolobango cette situation au Italie makambu ya ba trophée si kana silisako Sarah. Soit na autour na question te ngana tika. Ngai non mais il faut aussi lorsque une personne azo sala makambo pe ezo monana azo zo ba mérite, il faut ton di makango. La grandeur de maman, si là aussi, ils ont se mesurer par rapport. Oui. Ouais, au classara na âge na. Donc, maman si là, aujourd'hui, sa grandeur, ils ont la kisama à travers ses mérites. So tali maman si là, aujourd'hui, na kansi nani, je suis beaucoup chez la biso, ba capture. Il y a des trophées na nyonso parce que l'autre fois tout ça là qui émission a wana yo j'ai touché les trophées wana ya yo mais sur par surprise na moni pe maman si la batie ba trophée na ye na page na ye trophée o ba benganga penza hein ba bondela na même pas okende. Mais c'est ça aussi qui fait sa grandeur. Yeah, tala non ngana expliquer ma sola trophée. Ngabna ba benganga. Na lota trophée te na vie. Nazie ba peu importance à trophée te. Jour nazwa ki yango. Maman Nadine ba ometu na pesi mbote ma copine chérie. Moi c'est Djogo. Et puis nga bisara aux femme entrepreneur faut linga trophée. Et justifier à moto. Et bah ça CV. CV. Au sala musala na année tel que tout pona l'acceptation que na travaillera bien ba pesa nga trophée mérite na moi si atalo. Ba pesa nga trophée na moi si aboanya. Na yeba valeur à trophée. Na expliquer ce qu'au trophée. Maman si la paix azan ba trophée belé ya ba Nzonzing award. Maman si la azan na ba trophée ya mwana mboka. C'est déjà trophée. Voilà. Yango pe esala ye yango pe ezolakisa ki monene na ye na o etali makambo ya cinéma. En fait, tu as dit soki ba pesi mutu trophée faut mériter trophée. Très bien. Bato ebele bazaki étonné mais pas bato wana va bazali étonné. Moi Sarah j'étais étonné qu'on soit appel ya bata trophée que non Madame Sarah tu es sélectionnée pour na ba gagnante alors tout ça besoin tout tikelo invitation. Na yo d'honneur et puis invitation ya bato yo bakoya ko assister au jour à remise à trophée babi boya na ndako baya bawanda kuna na tuni bango
Pourquoi vous sélectionnez? Est-ce que vous pensez que moi je mérite? En quoi vous étudiez vous sélectionner? Ngai. Il y a des émissions. Émissions à business. Ok. Il y a des émissions. Il y a histoire vraie. Histoire moi vraie na beta boza ba vie belé na YouTube nanga. Il y a fille moko aza mobile na aza ko faire coucher na mbwa na Monaco. Na moko salamaka na Gabon. C'est grâce à ces deux émissions des tindi bisoto pesa o ba trophée parce que ba émission o édifié ba te belé. Et belé, voilà. Donc, on a moni que trophée ba pesinga, j'ai mérité. On méritait en gros, voilà. Trophée relation. Trophée, il y a relation. Si la Zuba trophée relation. Jamais. Elle a mérité. Donc, Sarah, elle a mérité au prouver ngana eloko ata mon côté maman. Relation na yé nandeti bato ya na expliquer on a nous Zonzing Award. On a likameza flou. Déjà Zonzing Award na soirée moko. Si la joie 6 à 7 trophées moko. Bah 5 si je me rappelle pas. C'est impossible. Oh, impossible comment elle a mérité. Toyoka te tata toyoka. Na meilleur réalisateur. Réalisateur ne oyi bara générique nanga. A créé raté. Réalisateur oyo ki lelo cinéma ki lelo ba otela o musique ya kolinga linga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba pamba okomi lokola fula fula matete yolo ngaba masina. Wa théâtre ya tango ya nani groupe Salongo. Siko tala film asila lelo. Ole bachela e a parler sur le film. Film et ana ba effet sonore ya film. Oui. Générique à film. Générique à titrage, film. Titrage à tout film. Ça compte. Nyonso koluka. Habillage à film. Place donc nyonso okoluka o etali film. Surtout générique, c'est ça qui compte. Et alors aussi. sur YouTube, pour ani toluka miniature YouTube. Ok, soko chen evandi. Evandi balamon. So chen musu photo musu etengami. Donc c'est que bango pe bana ba logique pose à la compétent remplir na ba critères tout ba peso ba trophée tout. Il faut remplir en gros. Meilleur film ezoyemba olinga linga mibali nyonso. Est-ce que film eko tchana musique ya mutu? Début à film eko za na générique à musique ya mutu. Écrire la musique ya yemoko. Boke ne kusomba musique ya ba film. Po ya gratuit ezalaka mais ya bien basombaka. Bosomba yango po bozala professionnel international. Bozo rêver comme international mais bozana nu bana. Oso mona Rambo abimisi film na ya cheke longi na yemoko. Ezalaka penate. Ezana moi bato ba accompagner. Ba film nigérien Hollywood bango bazo envier. CD nango soko zio mona bilongi ya bato ya na kati. Mutu mobimba tellement elle est égoïste. Film bato ba jouer mais achaka elongi na miniature. Ce n'est pas la professionnalisme. Réalisateur na azwa ki na trophée ndeni. Parce que azako ça il non générique nanga. Générique nanga on aza ocha ya musique na chaka na Ferré na Fali na chaka azaki na générique wana. Mukolo ba ebisanga ke mama tala si la osa la générique na ona bibo changer nga générique. Création exate. Nde na olo baboye akolexa générique ngo akangi son bato batala bazwa pe ayeba au monde eza même générique. Ya yé à l'époque wana ou bien ya lelo? Te ya kilele comment kolinga linga mi na lobel na lokola te. Et comment kolinga linga mi bali nyonso kobebisa nzoto pamba pamba. Yolonga ba même générique. Siko to lobela trophée. Mutu bopesi 5 à 6 trophées moko. Meilleure actrice, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur, ils sont meilleurs. Mais ils ont mon anaté na miso bato. C'est que le trophée a été triqué. Gatang bato baloba qu'il fallait asomba ba trophée na lobara, ce qu'il fallait asomba ba trophée, ils ont bala na paix. Parce que
Sur terrain, ça va. Papa, sur terrain, ça ils ont bala na paix. Yo yebisanga ke papa de onenga zabo ebo de to vandika bo to zwa idée. De ka to vandi we ba papa de gazi trophée. Tadi atayo o balanga te Sarah bo petit cop wana. Bo hutu wap. Bo beti o tuna ka Sarah bo petit cop wana wapi. Trophée bala naka. Batu ba mona kete sur le terrain zaïe. Côté ko koma ba film makasi. Côté nini bo maka azwa ba trophée nyonso yemoko. Et après na ba source d'information, il se dit que il paraît Nzondinga Award ezaya Ketia Olangi. Yesu Associé na mwana ya RTG. Il paraît, on ne confirme pas mais il paraît parce que année au 4e édition salamité parce que batu ba découvrir Jewana. Ba boy côté. Voilà pourquoi Ketia Olangi lokaza master ya sila batanga na ye a favoriser mutuna ya pesa ye 5 trophées na mbala moko na soirée moko. Ah, c'est Ketia Olangi. Kuna ba aussi ba ozwate. C'est Ketia. C'est Ketia na yo. C'est-à-dire ça logique. Et qui master. Te na business qui master ezalate. Net ngape ba ochanga partenaire ya ba trophée. En fait, mutu moko ana projet na ya osala bando pesa ba trophée. Ngape na ozana kati ya boîte. Ezalaka nango. Comme mabende ni batu ba omona ke par exemple, batu ba omona ke tadi mutu au travailler makasi koleka Sarah. Mais ba pesi Sarah trophée. Déjà batu ba yeba ki nani azui trophée tadi ba pesi trophée pour na Sarah et pourtant Vincent leki tadi. Mukile yeba mbala moko. Mbala moko bakoloba. Ouais. Ndenge moko sila a été favorisé ba sokaye ba trophée wana ebele o eza nango pe non certifié ba sokaye ba trophée ebele o eza nango pe non certifié parce que linga lokumu Ok, je commence à comprendre maintenant quelque chose. Trophée non certifié na kati wana sko yeba ngo ke so yo sola na sila te ozo trophée te ba bengo te. Ok, donc Ketia parmi bakolo Nzonzing Award. Et puis si là monter à ma belle, oyebi. Abengela non yebi soti. Yo yebi mère morombo eto bombi kombo. Azara pe muntu na ye. Oyebi ke acheli mère wana swati bango swati nga. Swati sola kana tadi na Sarah. Swati nga. Donc abenga kati nako benga na ba téléphone ke soki sa osola na Sarah ko solisa ngati. Na finga côté ma chérie. Tozo analyser parce que ba trophée na yo ba loko mususu mérita ki angote. Soko za kata moko mi balé mi satu mine ba pesi pe belle vie. Moko ba pesi di nana et qui partager. On allait comprendre. Mais ba tu vas comprendre que Nzondinga Award ils ont deux personnes moko ba tu ba créer. Ba master na ba master. Donc ils ont lokola lisanga ya ba master. Ya ba master. OK. Ba se favoriser ka mutu na bango. Okay. Ba soki e ba Nzondinga ba trophée Nzondinga et puis les purs c'est non certifié. Et puis aussi Nzonzing mais à ma connaissance na onga na yebi Nzonzing eza ba mélange. Mais ba père na ba mère ya Nzonzing baza. À ma connaissance à ce que je sache na yebi ke mutu mema maman si la Nzonzing eza la maman Ursule Pechanga. Voilà. Donc ye mutu ndeti a sala introduction na ye na Nzonzing ndenge pe mama Moseka a mama si la na YouTube. Na YouTube net to lelo. Trop fort moi na mboka uto le ka il faut qu'il va piango Belleville. Belleville comment a filmé. Ouais, non, Belleville côté kuna elle écrit. Bango moko ba abakouk ba ngangaka. Oka mna ba supporter ba ngangi. Wo. Ba ka kokengi dila. Batala filmé. Auto katadi. Donc ba trophée net trophée moi na mboka c'est possible que ba pesa ngo sila na ndenge nini papa le président visionnaire Sylvie Bongo muta silati mutu na ye tadi omoni vie to mona ga lelo tadi ya via relation po ba pistonner yo il faut mutu na za na kati kende ezabo Sarah en tout cas liste moko esalama ekota na présidence pour na ba journaliste
so mutu nanga aza kuna ocha kombo nanga so aza te ocha te ocha te so pe ye mutu bapesi ya pona bato aobengaka bato oyo bakolaboraka na ye aobenganga te déjà Sylvie Bongo aza collaborateur à Problème Mutindi collaboratrice pardon donc mbamoka azwa trophée libanda ya mboka. Mais déjà azana canal plus on ne sous-estime pas ces trophées malgré salamina qui amitié mais ça ba trophée ou ako représentant lobi kuna kabzwa ki ba trophée mais ça na ba trophée mususu ya zwa ki a mérité ngote tant que média tu as vu que place eza yete place eza mutu par rapport à makambo place au pesa yete place eza mutu oyo on comprend so babi bazu pena scène pena ko jouer pena bon si la portée ni na kitira Congo si la memini les abakuku ah yo on a raison mais déjà les hommes marque naie non tu as raison je souhaite c'est pas sa marque tu as raison même pas baba les abakuku siko omemi bakuku na métier memeli biso nini aussi la bakisi na théâtre à Congo ke bato bavandi babi si la yane loko na théâtre exact a joué bien a incarné baron te mikolo akomi nekutu kwa mabina na koganga ebele agressivité et tout koganga na agressivité la si force à rejouer te oyebi ke nga na pikaka na koloba nde naloba malembe bru naleki moto aya toki solo mapeka molunge mo ezobeta ye aoganga afinganga nga na oyo répondre na douceur na malili ebetanga mais ekota bato baoyoka baocomprendre te mais a joué bien la douce aloba na se yango pe babenga la douce eza style façon na ye siko si la nenga linga lopete wana linga bapete bamatisa ye wana amemi na théâtre à Congo wana fona tuna les abakuku sai amemi ebele makakumbwa lelo chaque groupe comment ko luka pe bazala na sai na bango c'est là po ye ba muta memi eloko na théâtre à Congo so moni vie de loin au moni yanga fier déjà image à vie de loin yanga fier so moni mobiki so moni image à sai oui Jésus de Mbandaka talaka sai ikutu pièce eboti mutu po sai eza pièce kaka nda salaka ya Jésus de Mbandaka eboti mutu mobimba eboti star mobikisi esobe to wana besobe na baba omoni na baba nyonso na nzela kutu esobe baloba kofuti mbongo bando sekisa bana bato batiki bilembo oyebi ke président Bodo patiki ba patron ya besco ya ba venturier babotama pe belé or ba président lokolo la ba président Bodo ba kenda ba parlement de rire wana en tout cas c'est pas facile jamais baganga jamais banganga jamais banganga te mais ce sont de grands oyoka si la memi tango bolinga bokomise soki icône amemi soyons des réalistes amemi nini oyebi mama leo sombo aboti ebele tala ba icône bato bamemi baporter un plus na théâtre à Congo mututu lelo soka tie fela moi aussi malio sombo kaka malio sombo donc bato baporter un plus na théâtre bazali mais so ezaka net ici la rôle bapesi nga na osala mais eza pasi nasala rôle esobe difficile oyebi mokolo saisa ya omikumisa namoni sila so babi pena bayambi on émission moko sans parti pour okuta neti na journaliste loka nga sarabo sans parti près journaliste abonga na ye déjà aza star a complexa te okutani pe ananga bo oyebi la liboso na otuno omema nini oaporta nini na théâtre à Congo saisa yazongisa yango na orgueil abi na leki ebele na porte ebele
na comédie à Congo. Na koma apede. So yebise lomba koma apeda okokate. Na koma akizengi. So yebise lomba koma kizengi okokate, mais na koma apé patron. Na komi loke lombe. Pour le couteau atiki marque. Batu babimi. Boui. Aza icône. Mais t'as dit, batu kuto batiki bilembo na théâtre bolo bate. Si la oza otiki nini na théâtre, le opéra si la so ozate. Te na lobo kufate padoba abaku boy na ngata zande ko na mwasi boli bisese exemple. Si la le so ozate. Oza kuta envie, abia sala combien de temps na carrière? Eza ebele. Siko na ba ane nyonso sali na carrière na théâtre, otika lobo tata likite. Obotite, oze komba na carrière. Obotite. Je pense que Bouibi a une sima na ye. Ba Bouibi ba na sima, mais Bouibi na carrière a boti. Ba ida bangwana baba fruit ya Bouibi. Baza pe moi ebele. Aida kutu te miso pe tam suto ebi na miso pe bango te mais ba joua lokwa ye. Kolinga komi kumisa numéro 1 mais na marque nini oyo s'imposer na ngona kacha communauté. Ba mama bangala lelo ba bima ebele. Moyebi mama mungala wa bimisi bangala nyonso. Parti. Voilà. Batu ba yena sima bangala. Siko marque nini oyo ezo permettre si la amimona numéro 1 ya Congo. Gomez a memi na Congo. Po ye muto azali nyonso. Yango wana tozokoma wana. Ah, tokoma kuna. OK. Ndenga zo mibenga numéro 1 ya Congo. Apporter nini? Parce que ba numéro 1 bangwana na uchotanga. Baza pe belé, basali ba marque, ba kufite mais basali ba marque. So tali oyo o jouer le quoi nanyo ye. Ye peda photocopie nanyo ye. Ye kuna penda jouer le wa ye. La duchesse ayakia. Ba tutu ba komi loka ba la duchesse. Ba PD. Na ba rôle wana ya ki PD. Ansa memi pe 1 plus na ye. Ba français tengama. Tengama. Ki voyou kolongola bilamba. So mutasala ngole yo toyeba o ki ans. Ya le roi le so mutanyate mission en anglais 2023 biso. Non mais na mona bande komo ba copia biso ba kuma même tina ba tableau tina koloba ngo pe na ba émission biso siko to non on doit faire ça comme ça, on doit laisser ça nous là, on doit laisser l'anglais 2023 et bandi et pas na biso. Les émissions avec un peu comique, c'est nous là. On se comprend. Donc un plus à apporter. Mais sur scène au moins. Si là, on a bonne actrice. Oui. Mais au salino et l'oroté na carrière na yo ou apporter rien na musique à Congo et na théâtre à Congo. Nga Sarah n'a apporté un plus na média à Congo o salama na noté na média à Congo mutakoti sango ezanga na imposa yango. Congolaise mon côté za ya poto za ya kisasa à l'autre ça la formation en ligne à business azate. Le son azate. Nana ba référence nanga. Ba tanga nga na clash na kuchango, base na kuchango. Mais ba ça la particularité nanga. Ayaka na histoire vraie, ayaka na formation ya business en ligne. Siko icône ya sila oyeli biso nini na théâtre. Son expérience temps à sali ya mais théâtre. Mais soka yeli biso expérience ya temps à sali. Et ka koki koti que la biso marketing. Akoyi komi benga même pas légende. Akoyi komi benga même pas kaza icône. Ba icône batikela bayamba yosombo. Batikela ba isobe, batikela ba sai, batikela ba vidéo. Pour vidéo ba yanga fier ba bimi ebele aloba loka vidéo la tina linette. Abimi na marque na ye. Na marque na ye. Pululu. Lelo ba pululu baza combien? Ah oui hein. Pululu baza combien? Ah oui. Est-ce que ba même Florent Kyo baza image à Pululu? Oui. Ezaka Pululu. Est-ce que il y a eu quelques jours to fanda na Kyo de boue? Bazo sanga ke Kyo de ye mu la gizengi wana na et pas ya président Caleb.
nga ndima te na tala na ndima te ke Kyodo nde a se transforma kado akomaka ndenge azalaka wana. Muyombe Gauche a apporté un plus na théâtre à Congo, mais atiki azana ba makite aboti te. Apporté na Kindoki. Mutomba sara théâtre ka ya bandoki. Hein? Et puis bandoki baso dominer kaka. Aya gauche. Na bosa na te batu ba oseka Muyombe Gauche lelo mais succès Muyombe Gauche asali batu ba ko sala ngote tala. Te muto asala ngona note. Champion d'Afrique. T'as dit so courir zate. Eh. T'as dit. T'as dit so qui courir zate to kokanga matokyo tala courant côté zato ki vanda. Te sara zela papa Muyombe Gauche aboti. Oui, aboti Souza de Monica. Te Souza joue à l'oua était. Non mais Aouti et pas papa. Te tolo ba makamba outa to lingo compliqué ngana lo ba kobota. Ah OK. Ko outa te. OK. Ko outa batu nyonso to baboti batu bazali ngana lo ba kobota. Mark na yo tiki yango mutazui. Te wana benande azate. Ouais. C'est que ton dimanche c'est ezana icône. Batu ba osa théâtre ba osa ka copie coller à mambo et salama déjà. Donc ba icône de ba mérite respect wana batika ba icône. Est-ce que aujourd'hui Sarah on peut Elema okundanga mutunanga so na yoki malema na pe apesa nzembo na c'est moko manque professionnalisme yango wana ba kolinga mibali o mona rythme hein. Est-ce que film plaît ko banana malema na pesa yango na Tala soki ka son wana tala nzela. Ah, dans ce qui déjà na quoi bandi mbangu. Ah non, banoko non. Donc il y a deux personnes oh bazo mérité balata ba légende ba kombo na ba icône. Si lozana no musika au comité au sara musala no bien ozo mérité ba trophée amical na yo, ils ont pesé na Congo. Ah oui, ils ont ba trophée amical mais ça pèse parce que le lot défendre en gros. Mais on défendre on a nini soki ebala na te ponga le so ba benga ka lelo conférence de presse na défendre trophée na nga o na émission business to histoire veut na défendre na nga en tout cas na défendre parce que yo 5 ou 6 trophées yaya na réalisateur wa yibanga générique a 8 trophées yo do réclamer ka générique t'as dit au moni tout na nini eza ba template tozwaka ya ofele ya gratuit ya osombe alaka nde tozalaka boye na ba chaîne oyebi deya ke Sarah to la salle la template oyo yo ozwango poani tokomi copie coller oui so aza bon réalisateur il faut créer akoboya kutu eloko déjà deux Sarah tia déjà na ozwate faut créer vous comprenez très bien donc voilà c'est un peu compliqué si j'ai un trophée na moni à répondre biso attendez le biso ngo. Félicitations si là pour ma scène pour notre trophée, mais au moins selon moi, ça n'engage que moi. Parmi les trophées, on a une sous mérite qui a monté. Très bien. Très bien Sarah. Aujourd'hui pour tout le moyen to chité na émission oyo, il y a certaines personnes qui nous disent que Canal Plus. Tozoya na Canal Plus wana avant question oyo. On ne peut jamais comparer Maman Ursule Pechanga na Maman Gomez parce que Gomez a bandit théâtre Sika, Maman Sila a bandit théâtre Kala. Toko comparer bangote. Réaction na. Ngando na raboué. Na l'équipe bata média beleta na TV. Na l'équipe bangota. Na succès, na stabilité na mambebele. Mais bango so ababetelo carrière na ya OK ba 20 ans. Ngaka pukumona botamino bliba. Est-ce que les succès, l'aura, les talents, ça se compare pas. Au cause d'une expérience, au cause d'un talent, il y a nini. Même toi, un talent, il y a un qui aïe, abimi meilleur. Ça existe. Na connexion, na ambition. Aza mwana oui. Mais elle avait des ambitions. Koko ma actrice na katia Nollywood.
aza international aussi la zate. Autour d'un gars soit toko comparer na Sila. Toko comparer Gomez na Sila na minitio po et alors toko comparer na Ini Edo. Gomez aza loka Ini Edo ya Congo. OK. Aza na Nollywood. Donc elle est maintenant internationale. Donc monde entier ba koki kotala alobara anglais, alobara français. Na peut Sila so alobara anglais. Français biso no tout débrouiller aka ya pasi wana me ko sala ngo film mo bimbate. Vous comprenez? Donc elle est internationale. Ceux qui Sila l'équipe Gomez dans jouer. Tam sou Gomez à l'équipe Sila na talent, ton a succès. Toi l'équipe na aura. Il y a ba chose wana nyo se joue à Katadi mutako sauter. Les talents et jouer na via mutu. Succès jouaka étoile na aura. Okoza oza tala koleka ngata di. Mais ngana na étoile ya makasi na tala na ngamke. Pas na mekika boy bazwinga na pumboy. Donc sur le plan international, on peut comparer Gomez na Masila. Tokoki ko comparer parce que Gomez a l'équipe Sila. Gomez aza international, Sila aza local. Ticket, il y a 207. Yangwana. Ou bien il y a Transco. Toba lukaka na Kishasa. Sila aza en combi. Toba lukaka na kine. Ah kaka. Toba lukaka na kine. Mais Gomez ndenga boiba cause la parmi les actrices il y a Nollywood babengi maman Ursule Péchang. Péchang n'est pas international. Mon Pécha. Ba komi ka bango mbale international. Nyonso batika luto wana ba artiste célèbre na Congo mais baza local. Basala qui est fort ba comme international te. To ana ba acteur mususu o ba l'équipe ba nigérien en jouer baza en Congo. Mais talent eza monelo na ebisio talent soki eza mais so za na aura te na ba ambition. Otikali kaka local. Intégration pe ezoboma. Ezoboma. Donc ndenge mona Gomez aza na cause ane. Elle est vraiment intégrée, oui. Gomez aza intégré azaki na ba ambition ki abi banda akotaka théâtre pona ba Nollywood, oui. Donc azaki na ba ambition que ti na banda ko travailler na Congo, vision na nga pona chiter na Nollywood. Rêve kokisa. Peut-être après Nollywood, azo rêvé déjà Hollywood. Donc eza rêve. OK. Rêve kokisami. Alobaki yango pe ba rêve nange kokisami. Parce que yo tam so l'équipe Gomez na talent. Si la poko le canon Gomez na talent. Na scène peut tam so l'équipe. Mais oza local. Ambitieux zate. On s'intègre qui te comme international. On peut sa talent valeur. Ba benga ngo ko pesa talent valeur. Valeur. Et bien nga pesa média, na pesa média valeur. Na pesa média valeur. Ba journaliste à YouTube anzala. Nga na longola kombo journaliste que journaliste a mutanzala. Te. Mutanzala te ya ko kabelo pe mbongo. Na bolongola phrase ya o mobile na nga lobara. Ngai mwasi na nga la kisanga kokoma indépendant. Musicien faut za matoliste. Concept wana etikala ke musicien faut za mtamatolo. Oh musicien faut za l'indépendance appelle entreprise business no mo salaka. On se comprend ta dit. Donc si là aza comparable à Gomez. Gomez aza international bande monté. T'as dit na Afrique Nigeria est numéro 1, oyebi. Na monde a numéro 2. Na ba film nigérien. Azama kasi na film. Oui. Recette na eza likolo. Likolo makasi. Siko congolaise moko koti na kati wana place batu batala ka batu monde entier. Te bon respecter Gomez, vous allez bien. Bon propulser bo sunga bango na yena peshanga. Bokanga motema te po bangonde baza kuna lobby 3e congolais soit qui obeta porte ba loba to zara de ana de congolais ba travaillera bien c'est que ba congolaise ba makasi to zwa pe 3e eza loka ba fungoli porte pour na batu ba ya 4e mako ya 5e mako ya 6e c'était pour bato ba keli bososo ba baby sinzila bakangela batu nyonso. Mais eza oyo bandeko bazoko sala pona ko bloquer bandeko misusu mais sur ce plan il y a international VIP
belle vie pe a joué déjà yé na makambo to chaka été c'est une innocente to chaka été na makambo film ya ma famille tenini ma grande famille ma grande famille c'est ça le titre hein ouais ma grande famille koluka ko s'intégrer la culture congolaise na o ya bande kwa na bosangisi yango ça fait quelque chose ya malamu quelque chose de bien moni film bebima batala et puis deuxième saison et zobima kalate peut-être celui que vous pêchez pas ça la film kuna nabi ezobima na canal kalate mais yango na lina tuna makambo ya internationaliste oyo balobi ete mama pe Ursule yewana mama Sila yewana Canal Plus a souhaité déjà joyeux anniversaire yango ba zobenga mama Sila mama Canal Plus pendant que déjà il y a les abakouk ba yebi ko milliers batwa mais en tout cas bande konanga ya les abakouk bo limbisa au moins le long de toza dou na masara po et puis bango moka ni ba ya koloba bakitsasi ba yebi ko milliers batwa donc beaucoup mo benga mama Sila mama Canal Plus kapo ba poster pe Mike Kalambai ba auto poster pe Mike na trace ngai kutu Rao Bank nanga chaque jour chaque même année t'as dit même Facebook maman chaque année il y a anniversaire Rao Bank katine la biso basoué ça il a biso joyeux anniversaire monsieur de la part il y a qui va reconnaître aux stars bako souhaiter aurait bon combien de fois ba souhaiter kaé mais d'abord Canal Plus c'est quoi Canal Plus c'est synonyme aux international et ça bouquet Canal Plus c'est ça bouquet et alors Easy TV c'est quoi Canal Plus combien de Congolais qui passent déjà africain oh nini Star Time c'est quoi Canal Plus il y a un document où ils ont l'accès que n'engo koti Canal Plus comme international non mais bakouk boza maele te si la koki kokoti sa chaîne SB na Canal Plus a sombi signal et andenge moko na PES TV na maboke télévision donc Sarah maboke télévision postenga na komba moko star international maboke télévision postenga na komba moko non na l'équipe atonioso non est-ce que ba Nigérien ba ki pa Canal Plus ba revango ko tout siko ba Gomez va place ba oleki la basila ngwana Gomez otala na Netflix nga mutu no loba te bino moko ba boluka ba problème s'il te plaît Gomez a chaka audio alobaka actrice moko kuta somba chaîne DS Toki TV ya ye mobimba ya ye plateforme est-ce que na niveau si la nenga koma numéro 1 wana mi komisa akolela elo le roi Canal Plus bako rêver ngoko tout temps Canal Plus c'est ça la souhait na mututu il y a aucune place où ils ont mentionné wana que désormais si la comique koleka na Canal Plus si la engagé na Canal Plus non et c'est le rotin et Bobby Bassendia ça combien de chaînes congolaises dans la Canal Plus Deborah Mutunda Sara wapi na Canal Plus nzambi wana Noela Madinga sala wapi antenne A eza na kati Canal Plus eza bouquet atanga Sara so nazo répondre na ba critères na ko senga signal bako pesanga na futi ba mbongo nanga ba pesinga et ande mo batu mo ba proposer nga okota na DSTV na boya kinanga ngabi ana linga na YouTube na linga kana suka wana Canal Plus c'est quoi bino moko bozoya ka koluka makamu na bino ale bokokima mais Canal Plus maman tongo ye to chaka na makambo te c'est une innocente cette maman bandeko balandi nakanisi awa to yaki poto sola na bino si la ça non ça film na Côte d'Ivoire suka ekobima kalate ba annonce nango peut-être les cas et puis nous apprenons aussi par rapport il y avait information il y a la photo de maman Sila qui circule sur les réseaux sociaux avec actrice wana ya nigériane Jackie Apia ya mutabengi sa Jackie Apia Ketia Olangi ba uto biso ke Ketia Olangi dala yoka ye mutabengi sa Jackie Apia ye mutabengi sa batebele yepe do maman ye mutabengi sa isu Sila na Lagos non en tout cas internet est un monde à trafic trafic d'influence monde à trafic non lolendo komi matisaka loleso non c'est pas bien
Donc voilà, et ça analyse vous savez plutôt ça là sur bas trophée. Bino bozo tchab so peut zo analyser to eko ça là to analyser. Mais bo tika ko loba ke o moko komelenga yo fingana na clochard. Et ce clochard aleki si la clochard to ça là ne musala moko. To bando fingana banda kala. OK? Mais ngana ngai fisila na fingana ngai ete. Nazo miki na komiki tsa makasi. Tout ce qui wana. Le mesdames et messieurs, en tout cas anniversaire na résidence. Oui, na bossa na kelo kwana. Anniversaire. Na moni tokota anniversaire na deuxième émission. Tala. Bato bino bomona grave wana et na bato musu ba lekiba. Jalousie bino bo lukela nga euro. Nga futa nda kwa $600. Et puis anda kwa ba masala nga place à futela. Aïe. Donc so na biso ke na tout. Mais nazana nga na tante au sala rano na sila. Basaro yo. Ah, nzambe. Émission ekomi na suka ekosila te. Toyebi ebele, émission sili, toyebi ebele mais si les adversaires nanga te, aza sœur nanga, aza star na biso mboka, on est là pour nous soutenir ba œuvre na bango. On est là pour commenter sur ces œuvres positivement. Mais ceux qui a mabé ezali critiquer ça, on est là pour critiquer. Ceux na moni ke ba trophée on ezo mérité yete, tokoloba ti. Tokoloba. Ceux na moni ke loko ba sala ke za bien te, tokoloba. So ba sali ya mabé tokobeta maboko. Vous comprenez? Donc la jalousie là, au bozolu ke nga pasi là. Mais $600, ça peut être bon. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Mais si ça beaucoup comme niveau nangati. Donc nako salaire. Yo futelanda wa combien? Ngala lobaka qui chasse tout est permis. Oyeka aux transport, yo explication. Oyo aux transport. Bandaka galerie bi ke bunganité. Bunganité oyeka aux transport. Au commune na rez-de-chaussée on obi na lukanda kuna galerie. Otuni obi ba appartement et cause à combien ngala na suite otuni bango na galerie suite à combien pour suite anda kwa munene na suka bandaka minene na suka na galerie to benga ngo ba suite otuni et cause à combien chaque fin du mois yo moko yoka Sarah, c'est combien? C'est dans des $700, $800. Tu penses que yo yebi kutu on a habité oyebi on a habité ça na habité yo yebi ko mutu moka futara bureau to na bureau na Gombe oyebi de bureau na Gombe à combien to na bureau na Gombe na boutique na galerie na se na boutique msusu kuna na Lingwala. Donc budget na nga ya mwana no ya kufuta banda kuana eza combien sko ero na koma jalouse ya sila nga ko muta mabokete nga kona na kota kingakati te na analyste kingakati te te po jalousie to suka te tala émission sila c'est cause là yokate eleka lelo na yebi tozela jalousie ko ya peta musuka ye mama ni mama pesa ke mbongo kolekanga sko nakotaka kuna te na koyina pona nini na ko jalousie sila pona nini azande konanga sans cause ka boina ini pona sepelisa nani Ersil pona sepelisa Belleville et après qu'on sepelisa ba mais l'anniversaire ça a été namoni vena balbi que résidence toi na résidence et patati patata bazo kumsaka do résidence tesco moni mabende ya copine na yo aza mabe ateki CD mais dans mon grave c'est de l'argent c'est de l'argent mais sauf que botika akolati sabatu que jalousie si la lekio quand vous parlez de si la leki moto bosa illusion de quoi si la sabimi si meuble bon ala kibina tongi ko o immeuble asila ana chaîne YouTube na chaîne YouTube c'est quoi leki na nini asara cop na maboke na sara cop na ngabe émission tant bolobara alekio bosa illusion net ya nini. Pour ça la chaîne il fallait mon seka na vie na. Pour mata avion Sarah akenda comme international faki maman Oliva ya ozoya na liboko atambusa. To sili si émission. Ouais, sili. Et sili kasi to sili ça.
J'ai mal à la tête. Tant boloba wana, tant boloba wana. J'ai mal à la tête. C'est la tiama, mais tant bango ba olobake. Si la lekio, bo ça la illusion ani. Nana ba point mi balé on a lekio, mais si on a lobby ça va vous choquer. Lobby ko le kalelo, je suis. Merci.